Qui nous sommes oui, on a payé un album à Jane, on a général des phares. Papa n'a vraiment mon papa chéri, n'a pas la choité parce qu'il aime taper sang à ma cam. Il aura battu à ma bébé, il va nuire ngai. Oh, il y a un nzambe donc l'air nzambe za kati na nga ko nuire ngate. Ben heureusement na bato ba Sylvie mode ba meka ko démentir yango. Na za nga calme. Sylvie aka Sylvie na natondia wana posa bolingo. Ba melike balobinga no to betatu na planète Vénus Mars CP Jupiter Ousmane baba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy ba keto na site ya sika to na site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi. Sylvie Mode, en direct normal. Sylvie Mode. Stop at the dance. Olinga manaloli, achate me mazuba, bayama mobile kaba melo manetigato, melo makana kokai. Olinga mana mabele kiba ubana lenda, ebena kutu na moyezu nyama mako. Olinga mana mama kona sima, olinga mana mama kota te, olinga mana mama vibrosa. Salut à vous, bonjour, bonsoir à Mbote Nabino. Ça dépend là où Obino Bozubi sont en Lelo. Nation Nabino Zalaraka Moko, vous s'abonnez vraiment massivement pour la jambe aussi. Sylvie Monde officiel TV. Et ça bon avec la grande dame, la grande dash Sylvie Monde TV. Oui, Zalara Bongo, présentez à votre présentatrice, votre Mopandi Sango, la fierté de la presse congolaise, Martini Ngandou. Toye Awande Bomo Nakaka Tozana Ngambu Awa, na Montana Kamenga, un grand star Yambo Kanabiso, Ameka Morobeta Moma Solo Bomona déjà bestrait. Consort de Bozotala à Sylvie Monde TV. Il y a toujours des nouveautés quoi. Donc c'est ça avec nous. Tout ça se passe dans le calme, dans le Samakelele. C'est comme dit Jusqu'à Makobo depuis Canada. Je te salue déjà. Laisse-moi dédier cette émission à Frédéric Makela depuis France, Manga côté là. Donc nous sommes là avec Montana Kamenga, Mbote. Ouais, Mbote Martine, veut dire moi ça paie mais ouais, t'es là. Ah, dans les lits. Vraiment.
Merci beaucoup Montana Kamenga. Mais quand on peut ce programme, on a répété wapi et puis mouvement ils ont boni. Non, biso répéter à l'hôtel la crèche awa. Donc ça fait 8 ans que on répéter à chaque mardi. Mouvement est boni. Mouvement ça va. Tous qui samedi écoulé tu répéter na samedi passé tu répéter na. Le gars va déconfiner à les 15 voilà. Tu là une PC. Et les gars très bien. Et les longs que tu démarrer l'activité, il y a pour répéter ça qui souhaité donc démarrer les monde les longs battre nous théomba la battre c'est mai la mission sous bazaza n'a pas problème mais tu démarrer quand même pour fallait que tu démarrer. Ouais. Vraiment, merci beaucoup Montana Kamenga. Mais quand on a eu busso, bah nouveauté nini oyo bongo le peuple congolais parce que tu es bien que yo voit na wana ezo zanga bango vraiment ozo bombeli bango vraiment nini. Non, tout dans studio album na so gender bat bayebi. Bat bayebi to album gender donc il comme presque à la fin. To ça na to comme déjà ba 95% il y a fini l'album na biso. Donc kalaté ba yo kango. Et ça en combien de titres? Il y a 10 titres. 10 titres. Ça dure et aux autres flashés nous sont en emballement quoi. Dans la shot. Oui. Omeka. Donc voilà ça album au Tobimisa. Donc Malibala likola badje. Ah bon Malibala likola badje là. On a Kamenga on est âgé tant on est. Te quand ndenge papa Franco za oyemba l'homme makela za oyemba. C'est-à-dire namoni style ngo. Te namoni style papa l'homme ya bien. Style na eza bien to landa pe pour mi to oyemba ka banzembo papa Tabulay. Mais namoni Nathalie style à papa l'homme on a mon bien ya ba mwakela ya olobaki nini na ba style wana ngo to beti vraiment libanga nezo mériter mukolo nango vraiment Montana Kamenga nde nini yo o se basé kaka na wana maman Martine ngana bokela na ba mwakela te ngana zaka messager na ga motei na te ya na ngaka kaka ngana te ya lokona na imba bêtise te na koma na ngamingo te ya donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Montana Kamenga toi qui bombanda après ouais landé za qu'il sousouni les en générique mako. Non, ils ont un petit des génériques et puis na 8 chansons, ba rumba, ba nido en tout cas album ya gito makas. Kalata déjà toujours flashé déjà donc et puis il y a un ancien moro na to yemba leo ya ki okuta biso to yemba ezaki no samwe wala pe ya un album agenda to yemba na général des phares. Donc album papa na yo vraiment okaniso bino. Mon papa chéri. Na dans la choité. Parce que yem tapé sanga makam. Yem da sala ke na koma lelo nde na abo lelo parce que ya zoranga na Claude. Garçon mo akasavu boa ya maringa akomsanga pe mutu lelo donc na la choité. To na daka simana. Merci beaucoup Montana Kamenga. Bo tu Rolanda extrait à Bombanda. Ah eloko ane betinga makase ingénieur belle. Non content. Kibombanda teo yanga na yo kibombanda teo aboma libala likola bajenda o yo moko bwakaki bolingo na fulu ngana lokoti na ngai pesanga respect nakoma femme légitime yo moko bwaki no bolingo na fulu siko l'autre lokoti na ye Hassan celui qui part à la chasse perd sa place. Vraiment. Ah oui. Et comme oh. Vraiment, merci beaucoup Montana Kamenga avec un bon titre. On est vraiment. Oui, Bajenda est vraiment indicatif. Merci beaucoup Montana Kamenga dans le message aux lancé. Na ba fan na yo. Précisément, on a bois qui vraiment à Sylvie Mode TV. Il y aura vraiment Blora Boé, maman de maman. Donc, c'est toujours côté à Montana Kamenga. Sylvie Mode.
wana za sœur na nga penda donc moi la maman na biso donc na yeba e kala lelo te donc grand frère na Jean-Claude ala penda mutu na nga quoi paix à son âme donc Sylvie Moda penda en tout cas il fallait kaka azala ndinga za lelo pour banda bo mwana azaki na kala ambition na ye ya danger to wagné dernièrement en Afrique du Sud mais azas ko na Allemagne donc vraiment Sylvie Moda nzamba batela yo apambola yo parce que yo dans la souci à battre donc yé penda donc Sylvie Moda nanga toi famille toi vraiment famille ngai yé général de FAO bakabose donc toi penda famille donc Sylvie Moda c'est que vous avez la biso ba mbote yango donc yo zaka na motema na ba foi te na pumote na motema et à part qui bombanda à part Bajenda pardon à part Bajenda ni nzembo ni suelandi non banzembo est belé banzembo est vraiment belé na kati ba redécouvrir on va sepela il y a combien de chansons? Il y a 10 chansons banzembo bien vraiment ezali belé bika biso les gens nzembo pour la carrière nanga na rosa aventure te quoi donc banzembo penda ya bien les so ba yoki ba sepela Montana Kamenga mais kana ko ebisa biso après un temps tomonaki yo nzoto vraiment etumbisa maki makasi ba collègue nini ba rendre yo visite ba yaki kotala yo o bazalaki que balobaka soki oyoki muninga zobela muninga malamu na tanga pasi nani vraiment soutenaki yo mingi na ba collègue na yo te daki na lokuta daki na lokuta ki mutu moka bo azu ba photo nanga obika ba internet ba traitaka wana ba traitant na bandenge na bango ngai to moni ngati na ba disparaître na ngai donc tibana tina bse wana eloba mati donc yaki na ba tamite ya mabe ba ba nuire ngai o ngala za mwana nzambe donc l'air nzamba za kati na ngai ko nuire ngate be heureusement na ba toka ba Sylvie Moda ba meke ko démentir yango naza na calme naza calme to bete samedi na kimpese avant confinement to na Guinée avant Guinée to na Angola donc to poser carré bien ouais. Merci beaucoup Montana Kamenga mais quand on connaît biso qu'est-ce que tu promets encore au sala oh yo moko vraiment oh yo lobby que album no espoir et là on vraiment zoningo bakisa sous na musique congolaise na oh yo zoningo sala te mais après album nanga et aux albums il y a des musiciens Nzombo le soir il y a des musiciens après ce album un musicien et ce album nanga album wana na osalango déjà na osalango déjà na yemi na Kiswahili na yemi na anglais na yemi na français donc donc on est ba yokanga nanu bongo te bana musique donc album wana zo yo na bo rezanga combo donc ezala na combo te ko ya zo comme un jour wana nde tsiko ba ko découvrir mais album o jena na bi ke carton na parce que yo mo nzembe bouger déjà et pesi moi ça non et ça éducatif hein donc na bi hérité vous pas dans un coin à sentir déjà que on bête moi le po bango na Olivier Memba na Charlie Bukaka quoi donc biso ko bana biso lentement sirement sans makelele météo ça la ba tout ça na so ba succès na biso. Merci beaucoup ndeka bozo mona cher internet toza bongo na Montana Kamenga alobi donc à promettre ba nanaye c'est-à-dire boyo ka vraiment ba kunga solo vraiment c'est déjà partir avec bon mais quand on découvrir nzembo lisusu
C'est-à-dire vraiment. Montana Kamenga, mais quand on connaît ce biseau, et à style nin oyo lingo côté sawana, c'est juste au changer ka langage, au changer ka monoko ou bien au côté ici ba langue otolobara ba langue nationale na biseau. Non, ils ont encore musique ils ont papa m'a bêté en déjà. Donc na ebité ngala ko baksani donc ngala yeka na yeka ki Montana na kati. Mais album wana obi na réalité ka pona lobela nga fama na lobela parce que ils ont émission ils ont site à Sylvie Mode fallait qu'on a dévoilé mon secret monsieur wana tokena mo likolo makasi to beta mo rythme monsieur na na yemba te quoi. C'est-à-dire Montana Kamenga so na comprendre malamu juste au kimi moi. Hein, parce que chez nous, dans ma musique congolaise, ming c'est basé trop na bolingo. Montana Kamenga kimiango makas. Et pourquoi au boy les locaux na po anine. Te ba bolingo pe oza nango, ba rumbe oza nango ya biso. Logo basé trop. Na quel moment musique moko ya moi genre pour moni nga za na chance ba yinga na ba Kenya, na ba Tanzanie, na ba Zambie. Ba lo ba mo ba Kiswahili, ba singa bino fo mba pe ba Kiswahili. Alors on appelle ça 5 mois appel na Zulino, les grands solistes à Paris, nous avons tous les logos qui sont ici. Mais on dit anglais pe rozala, il y a français pe rozala parce que na outil dernièrement na Cameroun na bazo yo ka ba mélodie bazo lela mais c'est là on a français. Ba blo pas français rozala. Mais on les a blo yo après mais jeune ndé masolo aboma libala. Aboma libala. Yo moko boka ki bolingo na sango. Na le kotina yo. Que ça m'a resté, comme ma femme légitime, à maman libérée. À maman libérée, Nicolas Badjeko. Oyonde, oyonde. Montana Kamenga, bon libala likola ba agenda na monyo fandele en makasi comme si il y a quelque chose qui se passe mo boy yebisa Martini mais Montana Kamenga la kinga yebisa nga sima ingénieur Belon. Montana Martini donc moi ça pembe. Vraiment. Mais dit que Montana Kamenga bombi a bien yebisa nga Martini ça calme. Moi ça pembe. Vraiment. Les gars Sylvie Mode donc il faut y Vraiment, merci beaucoup. Chers internet des Katolobar Nabino, vous s'abonnez vraiment massivement pour vous allez jamais aussi avec Nation Nabino Bolingara Mingi, Sylvie Monde, officiel TV, Oezara Bongo, na Oyo Ezara Bongo présenté na votre présentatrice, votre Mopadi Sango, la fierté de la presse congolaise. Papa Nabiso, bonjour. Oui maman. Boni. Ouais ça va. Montana Kamenga. Ouais, leader Nangaïwan. Ça lui combien d'années? Ouais, en tout cas, bah, ça va bien, ma moto est bien, voilà. On va nous remercier parce que après singa titre moko, on a dit que tu as annoncé les musiciens après singa titre moko. C'est que ça prend trop ya Montana Kamenga. Ben bras doigt et puis qui en CNP et contact sous donc voilà. C'est-à-dire au quotidien et l'euro moro pour Montana Kamenga comme appuyé. Non, ezaka nga été ba massa muso ba tshana ba titre na bango. Mais nga no tcha titre na vraiment titre na ngeza benda titre quoi donc veut dire intitulé donc abandon. Ça c'est un extrait Sylvie Monde TV à découvrir malgré combo pessimisme. Ouais, je m'appelle Rite. Hein. Ouais, Rite donc Rite naza mo panze na ye. Oui, mara quantième fois. Nga na yemba ba fanyo so. Mais quel a son extrait ya banzembo na opé. Donc moi c'est-à-dire na kenanga musika te abandon c'est-à-dire abandon na sengi abandon parce que bolingo passe leki quoi na tapé na ngapo bolingo zanga bash mais nga na beti na nga bash ouais na beti tabeti ka bash vas-y avec ça après dans la bayoka. Bon, moni ko pesa moi melopé boye na internet boye za pena moi jarte quoi pour non openda dama zango belité quoi. Donc idée nanga ezake bo mwana classe lengi tanga baninga babanda kaye ya yo poto kama yo sukule koma campus abanda bolingo pasi na sengi abanda bolingo zanga bashi mena beti bashi olinga na dévoiler ba secret
vraiment na habité quoi. Ils ont secrété vraiment il faut pas découvrir pour la nité mon pas pour la nité à langa. Donc na sepel mingi de boyambinga vraiment ils ont vraiment mingi na sepel makasi l'accueil était très chaleureuse na sepel vraiment mingi. Donc comme le man ba s'abonner mingi na chaîne Abino parce que ils ont chaîne ali Sylvie Moadi. Sylvie Monde. Oui, Sylvie Monde officiel, vous s'abonner trop parce que titre nanga liboso na dévoilé on a même leader nanga yo ki angote. Donc on a dévoilé en awa et puis on a besoin de contact tout en tout cas pour nzembo nanga eza moi nanga liboso na bota. De moi na liboso ba rataka et puis rataka te quoi donc. Toza na kata mokili, to ko tika motute, to beta ndule pe to ko beta ra ndule. Donc wa lingi azwanga plus 243 89 89 54 523 plus 243 89 89 54 523 mingi kolobambanga passe koyembande mwambote na bato bali. Oui, mes salutations na pesi na famille nanga Ali Denewa de les superlatifs qui en Paris Jiné Molengi vainqueur de vainqueurs Montalonga ba faire mokilioyo na Paris na pesi mbote a Willow Wosa je te salue encore. Sans oublier Paki Mabanza aussi en Suisse. Là, je salue tout le monde. Girbon Mwanza, na Champagne, na États-Unis. Na Pessi Bamba Mbote, ma famille de Newa, de tout entière. Tout. Titina, et bébé Tina, bébé Otobotama, Alicia. Mon fils est né Bonheur. L'obia Osala Tenafep. Vraiment, je vais rebelle Petouana. Encouragement, vraiment. T'as ramon à Liboso et Wana Sala Tenafep. Bon, on zembo nanga Liboso, na habité quoi. Veut dire na habité quoi. Mbote na banso mo kilo ba olandanga. Merci beaucoup, cher internaute de Katolobara. Et là, on se bat normalement. Moi ici, la rappel malamu. Donc, comme la souka émission na biso mokola lelo, ils a représenté na votre Mopandi Sango, la fierté de la presse congolaise, Martine Ngandou Yaba Martine. Tikana dédié émission nanga na moyaya. Chikitongo Indouba, je te salue là où tu es, Moyaya. Naoka qui va conseil, merci vraiment, ça me va droit au cœur. Et si on appelle ça sous mbote, vraiment, mbote naji mayangi sika. Donc je te salue là où tu es depuis quelque part. Tika fous n'appelle ça mbote belé. Na balanzi nanga vraiment balinganga mingi. Obozala vraiment scotché. Martine Ngando Boarado, vous êtes là pour moi. Donc je vous salue bien, Frédéric Makela, je te salue. Mimi Mbala la patrona. Je te salue là où tu es en France. Et puis, Miss Chantal Moubiaï, je ne t'ai pas oublié. À mon euro d'Alombre, Bellon Kualama, je te salue bien. Et je vous laisse, quant à moi, je vous laisse. Bye bye. Sylvie Yaka Lukeba, Sylvie Yaka Mamaye. Hitler a lobinga na yotobetatu na planète Vénus ma CP Jupiter batata ba mama bandeko Bobo Sanate, tout ça on a site na biso sika. Na koboya Sylvie Mode TV officiel. Bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà. Ngai déjà na koti na Sylvie Mode. Bo s'abonner ebele.